Ale kumanga motema moto yaya. Vuguyoka kaka. Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikuru mezabino pardon. Jima sala ilo karatakate. Ya ona benga yo. Jima mukende. Umela. Bana Kin. Kebana jago zape so kuta nango KNB Téléma. KNB Téléma Kinshasa eleki partout. Jima kendi. Umela. KNB ko zape te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Moti bandeko balandi esengwa koyeba ke bozali ebele liboso ba poste télévision na bino pona kozela magazine bolingaka mingi magazine KNB. Cadre ya PPRD va réagir sur intervention du secrétaire général ya PPRD Arimo Vasakani sur RFI à propos de la question à référendum lancé par CGA Emmanuel Chadari. Il faut président Kabila Atikala. C'est pourquoi la voie démocratique pour le président Kotikala, comme il est fin mandat, c'est de passer par les référendums pour la limitation à mandat. Alors, quant au secrétaire général Henri Mova, c'est normal parce que sur le plan officiel, référendum est en ordre du jour. Ni le gouvernement, ni le parlement. C'est pourquoi il a dit clairement, sur le plan officiel, le référendum n'est pas prévu. Mais c'est la base, c'est la population qui demande. So, la population est morte au Salema. Maloba ezalimi balete na oyo CG Mova lobi na oyo CGA Chadari alobi. Biso to lobi boye. Mutu nyonso aza kolobana kombo ya peuple. Token de dialogue, on a un dialogue de peuple à l'ingité. Oh boy. Y'a pas lobi. Bongo sigo ceux qui peuple wana à s'exprimer. Peuple a s'exprimer na nini? Na référendum. Mais elingi kolobate que peuple a lobi to que na référendum. Mais peuple a lobi ceux qui vont continuer kolobana kombo ya peuple. Na kombo ya peuple. A quoi ça bino to na nini? Na référendum. Peuple a aucun référendum. Mais tout le but est que maintenant là, il est à l'ordre du jour. Donc il n'y a pas de confusion dans le secrétaire général Mova Lobi, dans le secrétaire général adjoint Mova et Nani Chadari à Lobi. Pas de confusion. Il c'est Moko, Bisoto Lingi, respect à la constitution, Kabila a changé la position, Toko Kena Nasuka. Mais ceux qui vont continuer, comme il y a peuple, dialogue lingité, oyo lingité. Bon, tout ce que nini na référendum, na sens one. Voilà précision oyo. Il faut battre bayango. Quand la même actualité ou la population peut ba fandi kinyete, ba réagir peut ba pesi vision na bango sur intervention ya CG et PPRD. Selon message nae oyo apesa kina kin secrétaire général adjoint ya PPRD Emmanuel Chadari que selon demande ya peuple il faut qu'on ait un référendum. Kasimikoleleki secrétaire général ya PPRD Henri Mova apesa ki message mususu na RFI que référendum ezali à l'ordre du jour. Te yango toyo kotuna ba kino ba yebisa biso discordance ezali na kati ya PPRD Tony. Na limite que ils ont siégé pour répondre à ça. Ils n'étaient pas ensemble. Mais est-il que réellement, le référendum est un peuple. C'est le peuple qui se décide pour le référendum. Et si le peuple se décide sur ça, ça doit se faire, quelle que soit la distance politique. Donc c'est ça. Mais, moi, discordance, mais la discordance à ma capacité. Parce que, le sur le référendum. Donc, adjoint
ya PPRD à l'obité peuple à l'unité de référendum. Monsieur Mova à l'obaki non, et ça dans l'ordre du jour. Mais c'est-à-dire, ça peut arriver si le peuple le veut. Il y a toujours réticence. Dans le premier mois, il y a la politique qui troublait moi politique congolaise. Le peuple peut en arriver là. Mais côté Pekuna Toebi, il y a Etienne Tshisekedi, Azo Komawa, on a colobé la paix sous Marambu, il y a dialogue. Mais tant que ce qu'on a coloba, dialogue, mais côté Kuna, token de sous un référendum. Mais entre-temps, le référendum en Angola, sous ce commis secrétaire général, il y a PPRD, à l'objet du Kamba référendum. Le secrétaire général adjoint à l'objet du Kamba référendum. Bazolo bela yangote. Bosiko au moins était que eza mbutu ezo kota kati na bango moko PPRD. Bakonzi ya parti. Hein? Donc titulaire na adjoint. Bako se contredire te. Alors ce qui totalement bien, c'est le titulaire qui a raison et qui a bien dit. Hein? On ne peut pas aller au référendum. Pourquoi aller au référendum? Hein? Ce n'est pas... Bon. Toboïté, président Kabila a sali 2 mandats. La Constitution et PCA droit à 2 mandats. Bon, à Komina Souka, ça ne sert à rien qu'il y ait un référendum. Il faut qu'il y ait une élection pour une alternance. Hein? Il a bien travaillé pendant 2 ans. Hein? Nous les félicitons beaucoup. Sur la réalisation, vraiment, coup de chapeau. Mais est-il que nous devons respecter la Constitution. Nous sommes en démocratie. Bolandi point de vue ya ba kinoa ndenge ba réagir na micro na biso vraiment alors pour na bango ezali nango discordance sauf que ezali des précisions au secrétaire général Henri Mova apesi pour na makambo itali mboka Kinshasa et l'équipe. Depuis que vice-premier ministre intérieur Évariste Bochap a lancé Kitra Kiabakununa, insécurité et aussi la criminalité comme ma casse opération les bandakakate, yango bakino ba réagir na micro akende. Toza awa na commune ya Gombe pona kosola na bakinois na message au vice-premier ministre ya intérieur a lancé que dans 3 semaines track ya bakulula mususu ekobanda. Mais jusque là 3 semaines et c'est le cas et le remoko tezo salema yango to mituni babangi na bango te par rapport ya sanction au bapesa ki général Kanyama na États-Unis. Bon quelque part peut ba ko zana mo bobangi mukie mais en principe est-ce que sengeli ya banga te parce que phénomène colonial phénomène qui inquiète la population quinoise. Tout le monde a aussi plané. Mais bangonde sengeli siko na la police batambola nenge mibeko sengi. C'est-à-dire bakangi bango, basamisi bango, ba kosa la prison en vie, ba sel prison en vie. Batambola nenge mibeko ya mboke lobi na nenge mibeko international lobi. Ah babanga sanction ndeni. Pokulu ndeza bo mikolo e makasi. Donc les awana gouvernement abiso éviter ce bazo banganine. Ça ba réalité c'est tout à fait normal mais alors yango temte ko empêcher parce que yango temte ko empêcher loko oyo ezo se manifester vis-à-vis ya général Nabiso Kanyama ndenge makambo itso le kana tout non yango temte ko empêcher que non opération aliko fait ça la matin. Bakino balobeli likambango alors RDC est un pays moko souverain et sengeli ezwaka ba charge makambo na yango moko parce que makambo boye eza malamu te ya bakuluna et comme kolonga banditisme urbain et comme kokoma vraiment criminalité. Kinshasa et l'équipe partout. Na ba famille kinoise mingi soki leki ya zumbongo avant bayaya mingi ya baleki bakoma kakobunga droit de naissance. Manuluvaka yo tikanga na mawa moteme koma kobetsanga lokola mbundai nalela na monoko nini papa mfoyo Constat moko tosali na Kinshasa na ba famille mingi soki baleki bakoma bakomi na ba position et ki akomi na bozumoko babosa na rake droit de naissance ezalaka yango to ekoti na bakino ba yebisa biso soki comportement na ba mona ronde yaya te azama be azobanga yaya te azama be. Si on a boti binu mibale, sengeli mokwazwa moko nyosho la libota wana basepe. So muntu azana mbongo na vie. Donc azo lokola représenter femme mobimba. Par exemple na ba matanga. So yaya azana mbongo te, meleki azana mbongo. Soki yaya na matanga liboso. Bakolela yete, mais so leki aye
okomwana ata ya na wana bimi po akende kopesa kiti tolo bata na Bible ezo ateka kiboko nsipona nzala il faut ya pe pesa nga respect parce que mbongo eleki nyonso miyo leki tango yo zui bandeko no musu bakulu tino bazui yo leki tango yo zui mto kosunga bandeko no wana siko tango yo zosunga bango te siko sunga batu mususu ya kitoko te sa bango donc respect makasi ata to sa ngo te baleya basa ngo te do leki faut ça prendre assez ba yaya to tango yo stangi bango ba kosunga bango bazui ba kosunga wana eza éducation penza bien te donc leki quelque soit mbongo na yo mais yeba pe que non yaya aza yaya bon yaya akozala aza na mbongo te mais aza mukolo na yo âge pe makambo ye asi amoni na vie parfois yo na nomoni yango te soki oza na mbongo il faut yeba kotosa bayaya na yo pe kotosa pe baleki na yo donc baoyo pe balandi yo na nsima mbongo eza mbongo moto aza moto yaya aza yaya il faut korespecte ye kopesa ye mpo na ye mpo mbongo na yo wana ezala bien parce que mbongo mpo ezala bien il faut olia yango na bayaya bolandi wana ndenge bakinoa bapesi point de vue na bango vraiment na baleki oyo bose comportera bongo eza malamu te ata oza na mbongo na yo mingi ya koleka mais faut oyebaka ke yaya kotikala kaka yaya mpo mokolo moko te okokomparaka age ya yaya na yo na mbongo na yo vraiment bomeka mpe kochange bino bato bose comportaka bongo Kinshasa eleki partout. Après conseil ba ministre, gouvernement congolais a interrompu l'importation et bâtiment, besoin de détails éléments oyo. Na dernier conseil de ministre et gouvernement congolais, ministre de l'économie a proposé qui suspension et importation et ciment gris pendant 3 mois. Yango Tomi Tuni, comment ciment importé et coûter moins cher que ciment produit localement? Pour les consommateurs, le choix est clair entre ciment importé et ciment local. Ba producteur local bango bazolo ba que ba prix na bango est influencé par ba taxe exorbitante oyo l'état imposera bango. Constamment que c'est dégagé que ba ciment importé coûte ba futara ba douane ba taxe mais ba prix na bango ezala influencé té. Il sera mieux pour le gouvernement de trouver une solution définitive à l'endroit ya ba industrie locale au lieu ya ko trouver ba solution temporaire Kinshasa et l'équipe partout. Bisona bino toza ko se mettre d'accord yango toza ngisaka rubrique selfie te kanga photo buka kingo peste ka moke. Bon continuer na ba photo na bino na page Facebook Kinshasa na biso KNBO eza na dossier. Écoutez. Maître Congolo Prince a lobeli déficit oyo to constatera na justice par rapport à peine au bakate la rabakuni. Tolingi to loba boye. Normalement, mutu aza likolo ya mibeko aza te. Eza la magistrat, eza la avocat. Magistrat musala na ye par l'entremise ya procureur général ou aza maître réaction publique soka kangi mutu musala neza ya kokanga. Et kutika soki amoni que infraction ezate. En plus, l'infraction yon surtout eza ko porter atteinte na vie humaine, eza na ba peine na ya bakuluna. Donc l'infraction na bango eza infraction portée contre la vie humaine. Alors, eza soit soki abomi mutu na ndenge ya kokata machete wana. Donc, il est loisible ya constater que peine na ye eza peine de mort. Mais soki eza ba peine mususu lokola basali extorsion babuki mutoloboko etc. ba peine yango normalement eza ba peine ya servitude pénale lobby peut-être il y a 10 ans il y a 20 ans etc. Akati maboko muto akati muto machette mais après quelque temps abimine libanda. Donc il faut qu'on s'interroger en ce moment-là parce que ngai c'est na mona procès moko donc poursuite moko ya kuluna à sali extorsion. Mais au lieu maman na que na parquet a que ne se plaindre. Non, atiki na ye dossier ndengwana.
magistrat seconde tozongi na contexte wana tangu ya zui dossier wana amoni ke plaignant azate o akoyi kosala soki ndeni et que nani inculpé aye asengi liberté provisoire na ye alobi namoni plaignant te magistrat ko apprécier bakoyi ko garder mutu ndenge wana c'est que victime lokola azate eza présomption ke eloko wana etikali kosalema te ekope boyebaka ke mibeko ezali magistrat ata asali mbeba eza na discipline ya bamagistrat ezali loi ezorégir bango ezali okoki kofunda mpe magistrat soki oza na bapreuve esesali ke vraiment magistrat asali yo akotisi zigzag na dossier na yo oza na bapreuve conseil supérieur ya magistrature ezali. Rédaction à Kande, tu n'as qui mibali baïbsa biso, ceux qui ont mobile, ils comme prêt au bal à moi sinayo, mais on découvre que moi sinayo a allé ex ya papa nayo, réaction nayo ko zalandenge. Ngana melaka ngenge mena ebite ce papa bangako akolo bakuna mena mela ngenge na kolo balikamba bongote. Non tika ndeni libale ye, pelongola na ba vie wana na zaki nango. Siko libale ye. Non tika ndeni moyena boya bongo zate faut ka ko garder secret. Non solane clair. Soit présenter nga minute na bomba moto. A présenter nga non ta siko réaction ya papa na affaire ngai. Soki keye pasinga lokola mwana na ye wana ya mobali wa yo bala ngai. Famille est bien. Donc la bien pour en dehors de bana ngana dans un mobile musude ça peut papa moi auteur tim ça na c'est là. Mais ce papa a réagi ma bé affaire ngai. On peut non ngane réagir affaire moi si té. Té na isambali vérité so aboyinga be mibali ba filité na isambali vérité so na isambali vérité mobile amoni simbité. Ndeti ngamba na mayele so amoni bongo ko olinga té na papa na bé bana. Alors c'est ni na tikinga mo sipo ba filité. Non, tout ça vantité père à père. Mon Dieu, tous à la vie boy. Père à taza coca, père à taza riche, à zalana bénédiction, ou les sacré, attends la liloba koloba. Mais père oya yo, soit zana moi un mot boy, envers yo mona, à to sali tout. À te ya zagne na tor, le gola nzambase, et simba, te don fuga koto sa père, le gola bimana papa, na tiki e popo basi facilité. Bate belé la Kinshasa bazalaka soki ayebi place momo matanga ezali ata kutu na famille wana bazala ba finité makasi te ya ko planifier ton naye a kenoromela ti pe ali afufu apoko. tosali constat moko awa na Kinshasa batu mingi bazalaka na bizaleli soki matanga eza quelque part et kayebi famille wana o bakufeli baza na position to baza na bandeko na bango ba uti poto matanga chaque temps bazomela ti bazolia bien à midi donc bazozwa vraiment charge ya bato balandi bango omona ye ake ko s'installer kuna ti mukolo bakokunda yango bizaleli wana vraiment intéressant ki biso kan be pona kotuna bakina soki bizaleli ya bongo pona nini ba comportement ya bato bongo eza mabe parce que bato oyo basalelaka keno intérêt moko boye na matanga oyo ayebi keno aza na bandeko na poto baye c'est-à-dire akolia akomela il fallait kaka sala tout possible akoma na matanga wana po amela sala ba besoin na ye wana mais sincèrement eza vraiment mabe pona nga c'est pas trop bien eza bien te eza msusu aozanga iloko sala yango akosala ba mabongo nga iteke jeune kuna buya na ngai je peux comporter comme ça. Je peux comporter bon côté. Et après manque ya et le ça là vraiment c'est ça. Le ça izangi yango mo ça bon. Mais c'est pas trop bien. En fait ça mon conseil ba luka ba se débrouiller ne biso jeune tout se débrouiller lelo. Ata grave mais ata muké ba se débrouiller kaka. Bon pona ngai place wana nazo mona moni mama moni vie comme système kala ngango kala clinique. Donc na ro comme place mo matin. Na leti za moi temps. Si ba kabola bilo na matanga. Donc, il y a un peu de temps, il y a du temps de décès. C'est ce qu'on a posé, c'est moi 1000, c'est moi 500. C'est un livre de Damas, que Boki. La mode est bon de journée. Donc, on s'appelle la Rwanda, la bombe pour lobby, que Banda, comme ce lobby peut, ça me fait salati. Bolandi ndenge bakina balobi alors matanga eze sika o to kindara pona ko liana ko melate mais to kindara pona ko
consoler ba famille o ba kufeli boye ba rapende bokinda ko s'installer au moins maman mususu amemi bani ba vani na matanga bat bachaka bino kam ko mususu pe ba ko sambiso pona yango eza vraiment ba anti-valeur bo retenir que matanga ba kinda pona ko consoler et non pona ko fêter Kinshasa et l'équipe. Sans que nous comme expert en communication, en marketing, en publicité et en relations publiques, session ainsi que zo banda na la monture le 1er août pose va détail élément oyo. Nous sommes au numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Bien que FC Renaissance Azali double champion EPF Kinpe champion du Congo, Bakondi Alina Foot Balobi que Sengela beta préliminaire, Bakino va réagir. FC Renaissance double champion to ebi ke na mibeko ya bale ya mboka na biso ezalaka équipe o ebimaka champion du Congo akotaka d'office na Lina Foot mais o ezokamwisa biso ezake Renaissance asa bimi na champion en plus double champion mais bazo ekoloba ke abeta préliminaire yango to ekotuna bakino ya mibeko yango ya mboka échanger kaka tango ya FC Renaissance e gagné to échangeaka nango de temps en temps na ebité foot na biso Congo ba loi chaque mois, chaque année, il faut changer la loi. Pour te dire que nous sommes champion de PFKIN, champion de la Coupe du Congo. Alors, il y a foot, mais tu comprends que le président de la fédération, le président de la foot, il y a une finale d'équipe. Ok, il y a une équipe comme Belé dans la foot, il y a une renaissance, il y a une moto, bon, on veut bien. Mais Renaissance est équipe na moto nango et il faut taper le foot pour akola pe pona abeta coupe d'Afrique yana faut taper le foot pour le foot paye bien bon nga eka musanga Renaissance auti musika to beti EPFKIN mobimba to bimi champion EPFKIN to silise EPFKIN to beta préliminaire ya coupe du Congo to banyo te que to ba koti biso to banyo na C ti to zui coupe wana to zui finale toke Coupe d'Afrique normalement d'office faut tobeta mbala moko Lina Foot parce que loi no bon ba bimisi ya tobeta préliminaire ou tu api so to bimi chapé PFKIN so to bimi ki chapé PFKIN to bimi chapé du Congo te wa to beta préliminaire le quand to bimi chapé PFKIN to bimi susu chapé du Congo faut tobeta maman Lina Foot mta beta préliminaire wa neza range so azaki deuxième na biso à propos ya président Lina Foot na bito tobeta préliminaire bon wana c'est ça on ba complication on va compliquer biso la tendance à bango que bakanga mpepete mpepe ezo na vitesse bakanga ngo te so kangi mpepe za na vitesse nzambe so asiliki mokile erizika bolandi ndenge ba sportif kinoa balobeli makambo ya FC Renaissance alors mibeko tango bozo ko changer yango il faut ko changer yango avant compétition ezate que compétition bandi na katikati bo changer to bo changer na suka en tout cas zo bima vraiment sérieux Kinshasa et l'équipe partout. Merci d'andenge bazo continuer comme ça la biso confiance votre la fidèle na ba chaîne bino pona kolanda ka magazine KNB ya lelo commune à Suka Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.